Voilà, merci à l'internaute, partout dans le monde à travers Concept Touch TV, la chaîne d'actualité. Toujours avec Alex Ngandou, Mouana Moulouba, les Benjamin de la presse. Mouana Maman, autre Madi Mouana Nzambe. Encore et toujours là, votre service. Merci à tout le soutenir. Veut dire non rétablir santé un peu. Merci beaucoup là qui vous avez aimé belé vous manquer pendant un bon temps. Veut dire Nazawana. Merci déjà à les Viking Vision. Pas dans ma caméra, partenaire privé de Sikangaïté. Merci infiniment à maman Afi, maman Masolo, il y a papa Audace Milan depuis quelque part dans la zone à Palin. Patrick Trifazé, courant à Chine, Gombe 32 ans de pouvoir. Donc Balobi, le seul vieux qui me reste, Liboso Maïna Simamaï. Jeune boss, le fils du pays, pas Chamou, et moi, maman Linda, Guy Bokopo, le coup jamais rata. Olivier Nzingitz, le pauvre de la ville. Toujours à la recherche du trésor. Je pense Bozo Constantin déjà qui est aux a na kati ya Liboulou Nzunga martyr stade de martyr donc tu es rapport na Rosala Musala bomo na déjà na ba image ndenge zo tambola ndenge bazo installer toujours podium ndenge ba matériel zo kota ndenge bazo installer ba toilettes publiques ndenge misala vraiment zo sala na kati ya stade de martyr donc pour na ko pesa bino toujours information no bazo libande ya mboka. Yango bomona Alex Ngandou azalaka toujours wana mona musala bino pona kosala bino musala et puis to moni présence ya presse ya ba confrères ba concert baza tellement belé to mais kapé resona bango par rapport ya temps otoza nango na par rapport ya événement ndenge ko se dérouler ba constant na bango to sala mo analyse par rapport à musala ndenge tambola on benga déjà prince cas parfait de la presse. Pour ça, on a déjà, pourquoi pas dans la ravissante de la presse. Donc, moi, si à Pembe Bazana, toujours. Prince K, bonjour. Ouais, bonjour Alex. Alex Ngandou, le Benjamin de la presse. Mboti na tout ballon d'absolu partout dans le monde entier. Merci aussi à Nkolo Nzambe, grand prêtre Nkolo. On a un grand prêtre parce que le miracle, il est la rapide du jour au jour. Donc, merci à mon vieux Bruno Loubi Kambongo, il est propre. Le patron Bruno Loubi Kambongo est propre. Pourquoi pas Isaac Parker ainsi que na Firenze Luzolo, la rate à Paris, on a vraiment. Sans oublier aussi Maman Laetitia Ngolo, femme forte. Merci. Voilà, Nabaki Tozapena la ravissante, bonjour. Bonjour Alex, merci beaucoup mon confrère pour l'exing à la plateau. Je dis déjà merci à tous les membres des sections nous vraiment babi pembela la raté vraiment tozawana katanzungu ma famille to lobela kaka to yebse nous que no babi jour J-0. On a ba 0 parce que date ça on li susté. Jour J-0 tozana vraiment to pesa ka to mona. Tout le monde a bino elongo, tout le monde a l'accès bino makambo zo salama déjà babi aigle le baki déjà ko démarrer déjà yango déjà. Style déjà yango bobaki ebeta maté concert yango déjà tout ça bino déjà longo. Boyo kaka makambo elekana. Voilà, nazana on la ravissante sobi pembe la tête toto za na 4 stade constant. Oh, particulièrement dans la salle na moni podium jusqu'à là ba 6 ko installer en côté. Côté la toute na ba jour te meza ba heure pour toko mana moment événement. Côté là qui basi si podium na nte ko installer ngo na habite au sala analyse ni c'est bangisa te pour na événement les bien ou comment non podium maintenant basi ko sala ngo te za ngo problème te to mona ngo pe to mona ngo déjà
na ba concert nyonso le kanana ngo bongo to mona ki 4x4 pe podium to yaki to sek ba analyse na yo mona kango ba podium ezaki non ka bo podium balinga ba sa biso net mo surprise mo boui ba nga te ke no to mona na mo to mona ti butu ba lancer ba minda po ba ke minda boye boye côté éclairage et pesa nini boye boye et ça on le ko banga te mtazuni ba to ba utili banda mboka ba na ba ko installer ba podium biloko no so utili banda ba to so ba za ba ingénieur mo ba za frère ba mayeli makasi to za biso pio makambo eli kanana déjà bien lobi dans ton ouais de ba 7 heures o ya pour des podium no c'est déjà monté makambo no c'est déjà leng babi azaki babi ngene king to za biso à l'aise ndeko nanga ekonde biso be konde to rabongo bangala to biso si iso na iso e kaso so bile kaso ya comprendre que non la rafsete ba bilo ai kala bongo kenda na bongo mais oro ba ke podium alinga osala biso ba surprise to boite surprise mais kotala ne ba osili sa podium te si basil sango jour événement to moment événement et ça un peu na ba inconvénient que on sous place moi le fait ba service bien et quoi il s'appelle artiste na moment scène onde s'il y avait des inconvénients Alex non ta presse pas ça c'est qu'il est s'il y avait des inconvénients anga zo ba ingénieur mo boité ya boui toi que déjà fait confiance na ingénieur na yeba que tout est prêt nyonso ele kanon kitoko et ça on a ben inconvénient te so il y a ben inconvénient to ngoto mona que non a nga changer ben ingénieur tant que déjà artiste pesi ba ingénieur na confiance mais ingénieur pe ba ozong c'est confiance wana makamno c'est le kanon opposé podium déjà lobby déjà na biso ka à 6 heures ya otande ba bando kota ba 6 heures on kota déjà podium déjà makamno c'est kitoko. Voilà, merci beaucoup. Là, tu as pose Moukela sur la presse. Presque la zone le même question avec la ravissante. Podium basis ko installer en côté. Ravissante à lobby, tout le monde en trop, tout le monde qui na wonye. Est-ce qu'il faut l'habitude que chaque événement musical basi ça podium il faut comme habitude et comme le roi culture il y a Congo qui est événement basi ça installer à babilo côté non on a la rôle batte que faut comme le roi habitude soit faut comme le roi rythme il y a pas concert minene oyebeta na mboka na biso podium mais s'il a raté presque na veille non et ça bon ngotenga ce qu'on a banini moi ben ingénieur ba ça podium si vous allez voir na to moni bango ba ça bato mayele bamo ba yebi déjà ba expérimenter na makambo ba sala ba yebi ke em susu to ko banda podium na 15h 19h podium esili ba yebi mamba sala côté là peut-être to condamné ba ingénieur to condamné par artiste to condamné par sponsor na ba producteur ya événement te même si to tiki la bango ba za bata mayele nengo to lo ba ako kanga vice bien te moi je ne pense pas to sala ba analyse parce que et le resenga que sili bo meki yango oh mon akelo que aussi sont les mêmes jours et toi appelle ben convenant pour eza musale ça mana maboko mutu et puis ngano bana to zaki bana tongo ngana to bana pa na boduga kuna par rapport à système to yepe awa to zaki bana tongo quoi to za moi fatigué to luka peto ke ne to pemisa moi nzoto pour lobby to ya sala musala kitoko bandeko balanda biso balingara biso basabona baza toujours na esengo mona ke batoza na énergie wana sinon te to tikala awa si R oyo mona ki am sous balance ça la mingo mona podium ngeza nango sans problème donc au podium to artiste il fallait pour pas artiste mukete tant a bengi déjà batu tant a ça d'appel à ingénieur wana soit compagnie wana soit entreprise wana soit nini basa déjà bateau yo azo considérer à mon appel basala biloko bien déjà donc na limite que podium wana ba ko fouter quand ndenge la ravissante auto lo ba déjà na tongo déjà tant roya to beta tour na podium tout le monde qui podium mais ça là nango toujours qui toko da bien placé peut-être bilo amitié ko zanga même so ba sponsor ba tia ba bilo na bango ba bash na ba nini mais podium mais ça là sans problème voilà podium mais ça là sans problème ils ont ba bilo réseau tambola ba réseaux sociaux ba bazo bimisa mambo ba mbula par rapport à météo na habité biso tout on a souhaité artiste beta est-ce que il faut souhaiter les car journal lobby et la journée mo mbule beta ou comment. Ouais, journal là il y a lobby tori ko juger en ngoti na ba je leur propose je dispose biso to proposer na ba météo na ba nganga to bi ke mvule betate mais nzambe ala nzambe assise atiaka toujours point ceux qui bato muki ba che point ko chama point o ilakisi ke nzambe mutaza wana ngala lo ba ke lobby na yo ka ba wario ba lo ba attends vous les bêtes te ba chasser na wana poche bon bah chasser dans la poche opération imperméable tu as chassé na poche moi opération ça là imperméable tu as chassé na poche donc là tu imperméable chasser na so mvule bando bimiso che téléphone na yo ba biso pe to yana ba caméra tu éviter ceux qui ba autoriser biso pour na ba caméra mais to ya pe ba chasser na biso to landika ba wario ne ba lobby donc ceux qui mvule beti boye to che ba caméra na biso na ba chasser donc autant mvula vraiment et bêta te biso to ko accompagner l'artiste fali pour pas
parce que ceux qui sont accompagnés étaient n'habité oui ba gabonais ba ivoirien ba nani ba roya mais biso moko nanu ba tali boso photo accompagné ba na mboka vraiment donc ta mvula te ba ndeko to bolanda biso to zalara awa pour nous soutenir fali pour pas moi na mboka. Voilà, la ravissante dans un lieu, affaire moula, tout le monde a moula par-ci par-là. Parce que le téléphone est au Kangama. Il y a 50 messages qui sont météo, météo. Je ne sais pas, le lot de gens moulé bêtis. Parce que moi trop arrivé à Fali pour parking. Moulé bêtaki. Conférence de presse. Mboule betaki. Jour J ba R to jour J-1 mboule beti et bangi sabato belé bolo baraka mboule robeta lobi n'habité par rapport à climat pe à lobby moi si j'action to moi lilobaso kioza. Merci beaucoup. Je pardon pour ma kamamboula. Babani après la pluie c'est le bon temps hein. Encore papa météo pe ba comment mokili hein. Oui bien. Papa météo bien sûr bobi mboule beta mais boza bino banzambete. Mboule beta ou pas to ebi que concert ils allaient 29 tozi allaient 29 to mona makamo repé samela. Mboule beta bozo souhaiter pourquoi mboule beta. Donc on dit ba musu ba do banga quoi ba banga ke non événement ne kozala boy boya yoka inani fali pupa boya yoka aigle. Boya pen la stade de Marseille boya yoka aigle boya yoka barumbo binisa bino boza ba problème ba mbali na bino boza ba problème na basi na bino. Boza na posa boya ne fali pupa. Ba souhaiter mboule beta et aki mutia mabe ya congolais. Na pesi Félix Oazé quoi raison. On va que richesse mort to exploiter raté to yeba rango des aki mutia mabe. Boza problème na mobile no be monika yoka no ka fali. Boza problème na moi na bonne lègue na nzembo be fona yembele nzembo. Et comme nous soka to comme ko maman mon konzi. Boya yoka stade au bordel. Oh maman, moi sinon ça comme kaye maman mon compte. Ba mbela ba fono ngape na ba fana love. Mais nous ka bo souhaiter ka mabe ka mbule beta na ngote. Ba ngote. Na pardon na kato momuke. Ba mame belé ba ndona biso basi. Na ba basi na biso belé ba sala carrière. Donc ba yema maman mokonza ba teke asenga mobali na yembela ye nzembo ofala yembela mwasi na ye. Ya kasi loka bazo yembela ye twande mobali na azo yembela manana ketchup ba fa. Yo za songi tika. Ah ouais, va faire un boulot eza makam vraiment. Toyebi ke nombule beta na ngote parce que toyebi na Congo na biso la rason boule beta ndeti lelo de le lendemain na ngoto deuxième jour na ngombule beta te parce que tout le monde a moye le kamakas. Alors lobby de même déjà assuré que mboule eza na ngote bo na bino pepele le toyebi ke nombule moye mamakas pe longo la ba poto o nyonso le kaki ya lelo le peut aux amis à l'aise na stade vraiment aux amis pepele déjà. C'est bon. Affaire sécurité tout moni général Silvano Kasongwaza numéro 1 à la police. Alobaki déjà lobby, pas de désordre. Mais il y a des vidéos qui ont circulé, il y a simbi ba machette pour dire que pour ça la campagne mabe, maman batela moi na bana babi maté ba concerté parce que ce tourya tout ça la désordre tout ça côté là le général Silvano Kasonga lobby na makamba vidéos ont circulé et ça la robangi c'était par rapport à la population pour la sécurité na bango. Et ça au banque c'est bango ba sim machette. Ba parents na bon ba bien que no bana bon so ba meki des autres ba na bango café là to luka ba c'est biso masango e bien ote masango ba loso to ça posa ba ta bon de ba ke ça ba ya na bango stade des ala ba ya na bango tous les 4 coins stade Kasavu ezali lingwa les ali comme chez ces ali ba ya na bango ba ok na bon c'est biso bilanga ba c'est biso ba masango to na posa ko lia to na posa to vimba mabumu ba ya na bango to c'est la bon makas ba ya to bengi bino ba ta machette boya. Monde bokata bat bokata on batete boki kata episode ba zamba kuna bolone la biso nde biloko boya tozo zela bino to ala nzala mikolo fort masango ya na passe tozo en posa bino boya pa boya vraiment tozo zela bino ba to monde beliana sécurité to monde ba vimba wana sécurité ba maître volontaire wana so bazana en plus il est mo le général azana on wana prendre a to vraiment so à l'aise makamba pepe lobi kutu ko yaro na téléphone iPhone yaro filmer mon non yaro yemba no mama konde yaro yemba ba fana la yaro yemba no bazma nyonso les ana déjà na baza bon à l'aise ba ya na bon. Voilà presque la zone Elio affaire sécurité général Silvano Kasongo alobaki déjà Kimi Rosala na mboka to moni pe lisusu ba vidéo kaka mam na surtout na la ravissante ezo bangisa te population en mambo sécurité parce que baza ba uta musika ba uta ba chango ba uti ba étranger pe bazali to zala na yo quelque part là to ko lobate to moni délégation ba uti brazanga na yo na la ravissante to moni bango ezate ka Robert ali solo ya flatterie to moni pena délégation ba uti braza o ba uniquement pour na concert. Mais côté là ce que déjà que ba uti braza pe ba congolais ba brazavilloise o déjà boya pour la sécurité na ba vidéo to mona et obangisa batute. Non, et banque Sabatouté, premièrement, police n'a pas vraiment côté sécurité, sécuriser bateau.
Les bosseux ezalaka lokola moi contre moi coterie, mais cette fois-ci général Sylvano Kasongo a télémi vraiment côté sécurité vraiment bête vraiment c'était tout le monde a bouclage et salama na différentes communes et belé ba résultat tout le monde qui quand il a ravissant ça le bana kusonga kana mamunaye madesu na ba loso kuneza pose kuna elo na makuna ba elo na mate kuna ma na masango eza toza posa kuna musale salama kuna bandeko oyo babaki papa mama bobatela bana bino babimate ngasko na changer discours na bango ba papa ya bakuluna wana ba mama ya bakuluna wana bomona déjà bana bino pour la dernière fois parce que la police déjà dans la recherche déjà ya batwana donc ce cas zui bango a resambisa bango te parce que bango da ba misambi ba katela bango ndekaka so ba katela bango 20 ans so ba katela bango 16 ans so ba katela bango donc ya boy quand ne ralobi ko sa bilanga comment on a degré qui mutema be pe ba ndeko wana so ki ba simbi bango bakangi bango faut pas loba nani atinda ki bango nani apesa ba machette wana nani oyo apesa ba idée ya kosala ba vidéo wana pona ko incriminer soit pona ko intimider batu oyo ba koya osepela papa musique eza eloko esangisaka batu tanga na ta vidéo général Kasongo yemoko ils m'ont la police à village Njasabi boya botala artiste mso ya munene Fally Ipupa na musique kitoko robetela biso général parce que yo kuluna général qui général non soit avec général na cité ata gouvernement nani ayebi ote place moko te soko keba ndo 4 lo ba cité mais bande wana ba simba mala bango en plus bubulu ndo la likundi portrait ya likundi portrait jeza wana vraiment sécurité za assurée oye moko Fally Ipupa lo bara alors on a eu une conférence de presse abi likundi za wana sécurité za assurée à la police za wana pour likundi anaye etikala ka donc B na etikala ka B alors tu as B plus T tu as A plus T mais etikala A juste côté sécurité biso to rozala déjà biso biso on peut ça ba vie na biso mais to rozala tu es ça musala pe tu es la musique les ba différentes autorités ba roya donc sécurité za nango problème té parce que même biso moko pe nazo surveiller Alex azo surveiller nga lisu pour ma bezala té parce que place oyo za richesse le fait président Mobutu a tiré la biso to lingate à chaque moment za la détruire bandeko batika ba souvenir ma bega na kenaka concert a Fally yango na tiraka infirme na kenaka concert a Fally yango na tika na cicatrice to lingango te ba match ku te sila de na ba match ku te sala masute ba non so bazo pesa ke non des autres causes te ba kona ba match ba vita imana ba renaissance n'est-ce pas trésor bakalo je te sali babi warrior pour la vie trésor bakalo sali ça bino mi balé ça voulait ça te papa na vie faut ba ngabeli sanga nde olesa bango allez s'arrêter moi ba moni aza jeune mombe wana mongo na biso concernant biso te même biso tozwaka nde oyo eza pa na ye neti nga na banonga oyo eza pa na ye ndenge apesa nga ba conseil ndenge atalisa nga par rapport à culture ya mboka biso ndenge kindaka ndenge makambo nyonso elekaka nde tosola ne bakati mosusu aza vrai jeune trésor bakalos donc on appelle ce mot malgré tout raté concert mais on l'endora toujours na bilili voilà merci beaucoup Prince K biso to vivant na réseaux sociaux to moni 2 jours avant tout le bango avant événement Fally Ipupa et pas prophète Konde batba koma Fally sur les traces des CV de Wenge batba loba oboke loba Wenge 4x4 dans l'ensemble avant babeta le 30 juin tout le monde qui bazala qui est pas prophète Konde Fally Ipupa tout le monde c'est le scram imika tout le monde peut soit qui est pas prophète Konde parce que et il y a quelque chose qui se cache là prophète Konde dans aura stade de martyr et autres bazo qui n'era aux bénédiction normale ou c'est quoi? Non, tu vois que prophète Konde a un aura et un stade de martyr. Non. Prophète Konde, peut-être, ba mission batalike, na ba lignée ya ba prophète, na ba lignée ba trace au Jésus-Christ a loba pour na bato ba rolanda na sima, ba oba roya na sima na ye, ba moni ke ba mona ka prophète Konde na ba lignée wana. Parce que azam mutu mo ba mission ba boka ka makota na ba buzo ba mission te. Ba mission ba participer na maramuna bango ya maramuna ye ebele mais ya kota na désir na plaisir wana ba mission te donc ezaka ndenge wenge bazana bazaki na lisu lokola aigle yemo Fally Ipupa ba moni que non vision na biso prophète Konde Fally pa moni non vision na prophète Konde mais négocier le sikoyo so nga zaki prophète Konde nga ya mbaete parce que bon quoi artiste ba yambete po par là ko yambaye pas artiste mais na oyo ayaki loko a défier Fally Ipupa donc on a pensé qu'il était même c'est le comment à niveau on est au Kenditi que ça là donc n'habite c'est le musale zalaka ke artiste ayo kana kana yete
asali loko boye pas asali loko boye. Moi muke pe na yoki ke le 2 décembre ah eza jour anniversaire nanga le 2 décembre. Oh il fallait pour papa le bi formule 7 et le 2 décembre. Na yoki pe yepese le ya lobi soki o tche soki ba tche soki nini ngona ko mo album malinga sala yeba mission le 2 décembre. Au moins ke mutu mo boye ase juste kaka na bénédiction ba ninga na makamu o ba ninga ba opesa. Voilà, ravissante même question au notre tout na prince. Fali Poupa sur les traces de CV à Wenge, Fali Poupa et pas prophète Skonde zolo ba matro to moni c'est le scram à Kekuna et le ba pris trop est-ce que prophète Skonde ndaza vraiment na aura ya stade du martyr a ebi secret stade du martyr to ba okende ka roza bénédiction ba ya pa aussi ngara sala ouverture à prière ndenge to monaki na Wenge salamaki ou comment Mosa Nzambe ba ba kena basine tant que ba luka prophète Skonde ba bi que aza l'homme de Dieu aza moto ya paix parce que nous sommes toujours avec le Dieu, le Créateur. En fait, quand on a pasteur, prophète Moro Boualingara toujours paix. Bato boy désordre, baboy babiso mais mango na ndenga lo sam. Même Wenge 4x4, tout le monde qui papa biso ba wara so ba luka parce que bébé que non faut paix là. To me on a prié pour dire kimé les kana kimé. Il avait fallu pour parler no, fallu pour pas ko tena ba pourquoi qui pas prophète kon. Akende pa moni que non kuna pe le kana kimia atel que prophète onde bongi asa makambo ezaka kaye ya makende pa prophète konde to ke na biso te to luke boete parce que la makambo ya ba musique azala kana ete azaka na pona kimia asali prière ni na kimia pour makambo le kana malam c'est ça. Voilà, toi qui est vraiment vers la fin to luka to chité par rapport à temps. C'est le scram azaki na concert na Imika ou azaki prévu tout le monde laisser le 29 octobre même date n'a fallu pour la stade de Martyr et du coup lobi to la mu ki to moni concert ezate ba solna bourgmestre ya kalamu. Mais c'est juste que dit malobi concert exacté par rapport to landi bourgmestre ndezo ba administration côté qui ba lettre traité mais na ba réseaux sociaux ba balo ba ke fali muto beti 12 abangi o e mozo ba ke l'adversaire a peur selon CLE fali pour pas adversaire na bi fali pour pas obanga fali pour pas tie ba mbongo en jeu pour c'est lo beta concerté na habité so rosa na idée sur makambutu ezo le kala par rapport à événement c'est le open des a reporté songa c'est le fona benga na ba bureau na nyonso. OK. Bureau na nyonso songai selo na bingana bureau na nyonso tant que on annonce que dans les réseaux sociaux que no beta le 29 il faut venir au IAP sous na qui nous vérifier faut na bureau mo batine ta capture ya lettre na koti sa ki bo na sa ki bo pour se saluer to sombi billet na yo po ya ezate ka adversaire bango nem tusko bangi adversaire monte ke ba bureau na ba bimiso fautif ba bimiso que no ze loko te ba bureau na ba bimiso que no yo nem to bangi adversaire pour la minute to ba ke fallait bangi te pour fallait verser on est bandakala concert le 29 bima bandakala fallait déjà ba bureau na union so ba administrateur na union so de ba sala makamno déjà le kapepele ya yo concert o yebi concert ozo ya yo seleo waza animateur munene amboko bwaka moye ba te que non lettre monte ba tindelo que non oui au moins la place ba signer te cacher ba tindelo te tozamba ba WhatsApp tozamba ba Instagram faut ba tindelo ba lettre na ke ba côté ki bona bureau administrateur ya commune na kalamu message c'est ka dimandima ki yango to boye ba ke zela na répondre au mona yango te. Après le lendemain, il y a directement du coup, bibi maman autant n'est pas mais c'est beaucoup mais c'est que le bac concerne en fois ils la bébé à tabisomo. Nous sommes des intellos et qui ont ça en maté. Et ça va bureau n'est pas fautif, il y a même tabangi. Peut-être pas ande qu'on pour la buzz, mais bat indiquer il y a comme la réalité. On peut dire ça. Et cause après bon, ça comme pour la buzz mais bat indiquer ça là on peut tout ça la beton ça oui. Mais Aigle a gagné kaka c'est tout. Je suis journaliste au milieu du village mais je parle dans lobby kaka l'essentiel que ça bon Aigle a gagné parce que bateau ba tindika qu'est-ce que comme ko salir ba on za soni. Voilà même question Prince K. C'est Léo bababi que fallait bête 12 atrikele aller si bambongo a chimambo bélanger pour que concert à Léo za l'annuler. C'est Léo selon y abi l'adversaire à père fallait zo bangaye sura chena mikal ngara dundaye na habité sur que le banini par là. Fallait banga Léo bon on a habité bas artiste mais moi je ne pense pas que fallait banga Léo parce que c'est le mon concerné dans nos benga théâtre de chez nous dans nos benga théâtre de chez nous au c'est le aner au sala wana même ma boke banda au sala make kala wana bazana ndaku aneko mandaku na yo eko mandaku na nga eko mandaku mutu moko wana ba théâtre kala wana au dans nos benga théâtre de chez nous yango c'est le aner au sala papa. Est-ce que biso matos alama ba Congo ba Kinois congolais na côté ba Kinois nan est-ce que biso yo moza ki sir que c'est le abeta concert na Imika parce que la répétition na ba ki ataku ba benga nga liboma répétition ya nani répétition na Patrick Beckham papa azwa quitté place ya répétition ya Patrick Beckham yé asengi Patrick Beckham le razan na déplacement asani ba mise ba accompagner
même ba mise ba compagnie qui on a joué à répétition est-ce que bon ni bon instrument est-ce que bon ni bon transport si ko tala est-ce que bon makambo bon ba théâtre de chez nous papa n'a pas dit beka un peu animé bon abebisa te mais a kitisa moi orchestre naie par rapport à opesa cellulaire au livre c'est bande rona wengi ba betani bazati pour ne kende kunate pour kimutema mabe et rouler na kati naie lelo Patrick Bekam a PC orchestre joue Patrick Bekam a koya mususu na erreur mobe ye kaka cellulaire wana muto koma mutaliboso koma bundisa Patrick Bekam on a pas problème là cellulaire non nazala problème là na problème là cellulaire oui ba vidéo mobe les gars na ba page belé par ba nazala problème là cellulaire voir même nazala qui joue à répétition cellulaire wana oyo arano répéter na orchestre les chansons de Patrick Bekam nazala qui wana nazala pour contre cellulaire na lingara nete kimutema mabe n o ezara na kati ya cellulaire et cellulaire ezara na n mobe wana le roi obi moi mukia so ba bomaki papa na ye pa ba collègue na ye so ba papa na ba bomaki papa mwana bazaka ti lelo so ba lakisi moi mukia moi pa ba toi na ba onda bomaka papa na yo moi n moi na ko tsaka nyango cellulaire ezara nango so na mitu na azaka nango pourquoi ba sala nini pe pona nini boso tali n wa ko tsa contre Fally Ipupa na ebite soki ezara pourquoi na hérité watanabi o ana kumisa awa ekotsa en ebite ezara pourquoi voir même wenza binzemba ya muso monzemba o bayemba na ndeko na biso Ferregola sérieusement pe akota conflit na Ferregola koma ko lo ba soki akuta na Ferregola ba bunda mais lelo ko faire asali ba plaisir mon biwana asali a changer discours na ye au moins que mutumo beka créer ne makambo on Patrick Bekam au pesa qui orchestre zela pe quand on va no takeyo soko comme na succès oyo peut-être ça élevé ba ve ba wera ba sala ba ve ba fali ba sala donc yeba ki ba komaka o takeyo pas na yeka raseleo donc ngako tu mambaselo na ndima na ngate ka beta concert ça ba théâtre de chez nous. Voilà, merci beaucoup Prince Kana Okabona déjà na yo bat batalio ba ki ko retenir ni message no ki lancer na ba tout au bazo zela événement et le 29 octobre na stade de Martyr à place Tozali a Fally Ipupa pour que lancer message na ba ba dédicace pour Tokabona déjà na message na oyo lancé par na bango biso premièrement to sala musala oyo esimbisaka biso micro to simbaka marteau te to simbaka o soki nini te to simbaka soki mezi soki mezat soki ba maçon te soki ni ba benga ngo to simbaka ngo te tande ona masa seki ngai meta riba pe to simbaka te biso simbaka micro na micro to simbaka to sala ngo pona biso moko te mais pona ko laksa bino pe ba place muso bo découvrir te lobby eza le 29 octobre Fally pour moi na mboka azo prester na stade de Martyr le 25 décembre ndeko na biso pe ritse watana ba ozala awa donc à partir quand lobby le 29 déjà ce qui Fally pour clôturer makambu na ye to pesi Fally pour mu Congo total héritier watana bi mwana mboka to accompagner message na okyo lobara ke et la kisi maman na lobby la kisi qui to ça na posa amour et régner entre biso ba congolais ceux qui congolais sali malamu congolais a gafé placement biso ba congolais to lo bateke na Cameroun moi congolais wana a gafa ki placement to ba na congolais moi congolais wana ndeko wana congolais a gafa ki mais faut to ramener na raison soit na raisonnement malamu donc to linga entre biso na biso même c'est le pas ndeko na biso mais et le ko ka réunir a katina ye yangonde et ça la que moi bandeko musupe ba yinayi mais ça ndeko na biso donc to cultiver paix mais to cultiver NT na bientôt cultiver NT mais to cultiver NP donc yangola vraiment merci à tout balandi biso na concept touch concept touch donc bandeko bo s'abonner toujours ndenge zalaka merci aussi na yo merci aussi na concert na ngato zaine na plateau moko pe merci na réalisateur pe na bandeko tout oyo peut-être baza entouré baza assister na émission na biso oyo pe bandeko tout balinga nga vraiment na été sur le numéro contact pe na concept touch voilà rapide ça plus 243 81 54 86 588 donc plus de 143 81 54 86 588 bah tout na pesi bango mbote to kuta le 29 après le 25 décembre to kuta na voilà merci beaucoup Prince Kala ravissante to comme l'abso déjà na souka bat batalio ba ki retenir ni message no kopesa la population oyoya déjà lobby le 29 octobre na stade du Martyr et puis ba dédicace to kabona na merci beaucoup nalobaka ekaso biso tobaka bongo ezala bongo merci quand ndenge opesa nga parole nabi ke bo retenir que non concert eza nango bien
boya vraiment ebele ba wario boya pe na ba onyos balinga ba bonne musique ba onyos ba sepela ba nzemba fali ba onyos balinga ka fali ndenga zongisa ba mabala na bango ba onyos balinga pe fali na problème libala pozo yo insister na mbozong sa libala ka yango na ka bolingo nzamba tikepso libala lokwa manko bolingo esili amour du prochain na libala yango na libala ka se yaka na libala e compagnie na libala ba onyos ba sape ke mabala na bango ekufa kala ba nzemba fali ya kanga ina mwasi mo be sala ezongisa emwelo mo be boya moni nzungu ma famille n'ayez que maître Gims ba pas bête même stade de France et Zouakatan stade de Marty pour nous bête en habi pour organiser concert stade mais faut jouer à moi 2 ans mais tout le monde fallait pour organiser et jouer combien de mois mais lelo aye peut déjà aye bête en à réaliser boya ebele makamala mo eleka ngo pesa kimia pesa na katia boya premier bébé ko ba bonne musique to bina to bloquer yo bloquer na bando ka famille na te va te bloquer bon babi te bloquer on bloqué on a bien réalisé on a bloqué à place on a trop babi to za ba peka jaloute hein ça assemble là ici et simba te photo carbone to bloqué kamba mon ba numéro nyos to bloqué vraiment et là directement je tiens à saluer j'aime la canadienne babi moi c'est un mouine de couleur chocolat la canadienne et j'aime je suis déjà au stade des martyrs hein et c'est la babi to lobela merci aussi à mon président Willy Massamba nous tous derrière Willy Massamba babi to za kan simaye mais Vital Camer avec le président Willy Massamba ka batnanga mbote wana trésor bakalos ni kisheta Olivier Akiala Armani Balove, je suis au martyr déjà Armani Balove, maître Mélé, toujours encadrement, papa n'a kangela encadré. Merci beaucoup, merci vraiment pour Nathan au festival. Voilà, merci beaucoup la ravissante, merci aussi à Prince K, on est vraiment basé qui va accompagner pour la vidéo au besoin on a déjà na ba écran na bino, na ba poste téléviseur, na ba smart na bino, na ba computer na bino là, tozala qui na la ravissante et puis na Prince K parfait de la presse. Là je dis merci à le Viking Vision King, caméraman moi moulayo asali vraiment qui na kota na ba parler na bino. Merci na maman fi maman Masolo, il y a papa Audace Milando, maman Safi Ilonga, papa Eric Bikembele, Patrick Trifaze Koura ya Chine Gombe na Gombe. Peso Bambo Tebele, na moni bongo Gibo pour le coup d'œil jamais raté. Un grand merci à toi aussi, Merveille Mapangala, le consolateur, autrement dit le bitter de la prolongation. Merci infiniment Olivier Nzingit, les pauvres de la ville, toujours à la recherche du trésor. Nancy Dumba, la reine de plus 33, mon vieux papi Mwakana la carte qui gagne. Un grand merci à toi, mon vieux aimé Bambongo la carte à Californie, Zota la Bisso, maman Janine Kankou. Il y a ONG Vance depuis Canada à Zolanda Bisso. Vous êtes tellement nombreux. Alex Ngando de Labino, vraiment trop Roberto Bazi, Abadjo. Vous s'abonnez beaucoup massivement. Jojo Achenya Wada, Médecine Noire, Station Express, on appelle ça Bambo Tibélé, place aux Ali, Gilles Ngandou les grands. Vous êtes tellement nombreux. Moi, j'entends un combo vraiment, ça te veut dire, on attend la liste pour Nabo Rabino. On se retrouve à la prochaine. Bye.